Amen. Bible dit, il est doux et agréable que deux frères de demeurer ensemble. Amen. Si nous demeurons ensemble, il y a la réussite. Amen. Si nous demeurons d'une forme éparpillée, il n'y a pas la réussite. Amen. Kangaka michesi ke jamio. Ceux qui balobi kanga miso kota la paille païté. Kanga ne miso parce que l'homme de Dieu a bon de la peau natina vinayo. Zambé Abraham, Isaac, Israël. Père, moment favorable et pesa mel biso poto yokayo. Ceux qui n'a lobby peuple o ekobikate. Ceux qui n'a lobby ba problème na bango ko silate. Mais ceux qui ont lobby à travers ngande ba solution na o ba ekoluka na poko lelo. Et Nzambe ceux qui zane loko moko na kolongola kat na esika et sali o nyonso zali contre volonté na yo. Na telemeli nyonso a ténèbres. Na telemeli nyonso a kabbalistique. Na telemeli nyonso a pandaminyo. Mosika na kat na esika na kombo na Yesu Masia. La Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de ta part. Bungisa bo moto na ngala tisanga bo Nzambe na yo Nzambe na lola. Pete na lola na par na yo. Na tiki moment opporté na maboko na yo. Eli pamboli Abraham, Isaac, Israël. Et be me la biso le lobi ki no seko. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Sans plus tarder, faut que la Bible n'a ici que Zomio. Tout ça, toujours na thème na vision mon grand thème, la réussite. Amen. Tant on a commencé dimanche, na ikokuta la réussite. Et na comprendre que sa réussite, on t'a ko lukate lo komoko po azala kimia il faut joie. Ce qui a joué à Rosala Kimiate. Amen. Et tant que tu as kananda kuna Nzambe, et pas yopi tobele maraliboso na Nzambe, tu as na posa de réussite. Amen. Vrai ou faux, vrai ou faux, ou total, mutu nyonso na kati na bonzambe aluka salaire pesa melai. Amen. Ata Pierre tant mazo tambola la zolanda Yesu, a posé ki Yesu question. Abi Jésus, a totiki ba mfechi na biso. Totiki mabota na biso. Tozolanda yo poto zwa nini? On a place dans on Pierre a déclaré pour un salaire naïe. Et Jésus a kangaki mon côté. Abina siècle présent tu seras béni et siècle à venir tu seras béni. Ce qui n'a pas béni tel le lot na moye ba pe ko sambo ya maramonte. Ya ngona lingi oh no saza na kat na wesika. Tiki te réussite pesa melena combo na Yesu Masia. Et tant que tozolo be la réussite, il y a des chambres. Oh il faut expliquer bana na Nzambe qu'on ne peut pas avoir quelque chose ou réussir quelque chose sans respecter le principe. Amen. Et le principe en moi poche na poche. Il y a un grand thème réussite, tous en a sous-thème quelle est la place de l'homme de Dieu ou quelle est la place du serviteur de Dieu dans la réussite d'un enfant de Dieu. Amen. Et dans la Bible, 2 Rois 4, 8 à 17. Ndekomoko asunga biso na kotanga. Vraiment tu tika la côté le mapona ko respecter le bananza. 2 Rois chapitre 4, les versets 8 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sinem. Il avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sinamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, «
À cette même époque, l'année prochaine, tu embraseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Na lobaka tango nyonso so boza te koteya te. Na ko ya te na bandi koteya bakiti. Esepelisanga te. Amen. Et tango bozali esalaka pe sengo na mosala na Nzambe na motema. Et na lobaka tango nyonso ezaka conseil na zo pesa. Amen. So Nzambe ko pesa biso suma koki mikolo asima. Tokozonga nde tokoyi ko changer thème. Mais cette fois-ci le ko écouter linga. Nazo pesa ka conseil. Amen. La fois passée mercredi na lobaki boyi. Nabi ezala batu oyo baza ba chrétienté. Ezala ba oyo ba sambela kate. Ezala ba principauté oyo mokili. Baza ka na posa conseil. Yango mona quand même président azana posa batu baza la simani ba pia ke conseil. Amen. Et tangu yo zokota na kati na oesika. Soki o tcheli to ipona kolanda conseil. O mosali na Nzamba zo pesa na likolo. Ya mesa isanto. Ou na français to bien en cher ne place wana yoko bika. Amen. Parce que conseil ya monde kangolaka. Et quand ça loke na mboka mo quelque part. Et ça na Nzamba moko na butu bakota kate. Ceux qui va lobelo to ke ndoko kufa. Amen. Et na kati ya bonzambe scandale pesa le maka. Umona mutu moko bimi nga mosali na Nzambe. Oh, qui t'a établi serviteur. On a ba thème to côté ya mikolo zo. Amen. Et na kati ya bonzambe ezana ba conseil. Pour oyeba ndenge nini ozwa quelque chose ya mutu ya tika ete Nzambe nanga apambola bino. Amen. Esika papa na biso mosali na Nzambe on a zo respecter mingi kat na esika bango nyonso baza ba problème na yebi mais baza na considération Nzambe nanga apambola bino. Na suis exemple makasi boteinga parce que ngana lobaka tango nazo simba micro nazo teya lingomba nazo miteya pe. Et na bakisi makambo ebele kati na bonzambe o na moni kata otito tika Nzambe apambola bino. Amen. Parce ne ko tibotanga Bible lobi ezalaki na mosali na Nzambe moko. Mosali na Nzambe wana banayi koleka. Et mosali na Nzambe wana azalaki ye moko te. Azalaki na serviteur. Oh Jésus. Tango bazo tambola ezalaki na mboka moko kombo na mo cinéma. Na bili solo yebiango. Mais peut-être ma poche musuna okota lelo et au salon elengi muke parce que bonzambe to bakisa kaka. Amen. Et ça les solo to benga forme silamite. Peut-être oyebaka ou bien au monde ko bien kanisa ka comme neza la silamite te. Ya za forme neti congolaise. Amen. Mboka neti Congo neti Rwanda neti Angola babenga bangolaise. Et moi na moi sio azalaki na mboka moko mo cinéma. Yango benga ke silamite kwa za mwana mwasi. Amen. Et tango mosali na Nzambe prophète Élisée azo tambola na moslandi na Gehazi abane ko tambola abanaki ko wela ko pesa bango biloko kolia. Mais tango pesa biloko kolia asubaki na ko pesa biloko kolia te. Mukomuso monika bazo tambola ebisi mobali na yabi mon mari. Je vois dans cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Alors Bible omi balé. Amen. Azam moto na Nzambe mais azam mo santu na Nzambe. Amen. Yango place on a beta ka sete. Ndeko pardon limbisanga eza conseil na biso basali na Nzambe. Tango bazo mona biso il faut mona ke mo santu ye wana zo tambola. Yango moni tango bazo bo métier. Bible lobi elongina ekomaki neti ange. Un serviteur de Dieu c'est un ange de Dieu. Et place on lobaka Mukongo ya mosali na Nzambe ezalaka ya kobuka na libanda ya foyer na ye. Azalaka unique. Amen. Yango zomona tango Esther azana ndaku ya roi, il faut ba unique ba garder ye. Baba ko pese mutu n'importe qui te. Unique oyo azo garder Esther, mukongo neza kokufa. Amen. Oh Jésus. Sozo la nange ozamana mo place na Nzambe. Amen. Nazo expliquer mo ke place. La période Deuxième République, tout le monde a papa na biso Mobutu. Azalaki na batu mo ba obenga bango ba ibu. Ba ibu wana bazalaki ba castré. C'est que yev na li kama mwasi ba longola ina mutu. Amen. Et tant que nous ba unique
baza bato baza castré bazala kana na sima ya roi pona bakengela mwasi aro et mwasi aro eza yo amen et nga lokola mosali na nzambe il faut nazala unique amen parce que yo nga nazo kamba so na komolo ba suivez moi au bureau wana libabe ekoti ah bolimbisa nga na terre mingi si repentance ata na ke gauche tina zonga kana vanda posa yango bokonza likolo ezati amen Bible lobi tango azo tambola Élisée Sinamite plutôt ayebisi mobali ne c'est un homme de Dieu et toko suka awa te foto tongele ndako oh Jésus ndako to tongele il faut sala na sete za likolo na mona mosala nzamba komika nzambe amen tala sona tiki micro na bi Yesu te ya bote ya te amen boko mona Yesu à travers basali na ye tangu nzamba zo bisa na Israélite abina yoki kolela na bino mais voilà na zo kita pona bikisa bango bazo mona Moïse amen qui nzambe te amen et mosali na nzamba za exemplaire puis il faut ça la considération ce mosali na nzamba za considérer to ko pambo matema se amen Bible lobi bazo tonga ndako likolo et eloko ko kamwa ndako bachamo biloko mitano 4 te 3 te bacha biloko mitano amen eloko liboso na ndako bazo tonga bacha mir babi fo sala na mir amen mire yoko sali na makambo yo amen yango moni un prophète il faut expliquer le pourquoi de chaque chose amen prophète des autres et ça le prophète est ministère le prophète il y a don amen prophète il y a don o azalaka musala neka ko sakola prophète il y a ministère azala kata mitano o nzamba lomi na sali basusu lokola boye mais kuna don ezalaki te kuna tolobelaki nde ministère donc ekota mutu lola te mais ministère ebimaka mutu na repentance amen yango nazo explique lelo Bible lobi ndako oyo bazotonga bacha mir e basuki na mir te baye kocha mbetu oh Jésus mbetu esili te bacha mesali na bambetu na basiège na bachandelier ekosaladi tokozwa explication na amen bon c'est bien là ok merci nga pena c'est bien na leli no fort amen tozo bandelo komoko mir c'est quoi mir c'est l'apostolat amen mir aza apôtre Paul azolo bana mukanda 1 Corinthiens 3:10 à 11 totangi yana sunga biso Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Apôtre Paul a dit na fondement. C'est que fondation on doit être un apôtre. Amen. A de mir. Mir azote alobi na chepo mutu wa kolinga aya ko bâti. Il faut la kaka fondation ngana ti. Yango place on a tsalaka na benda ka taso bana na nzambe église ozo ke ndeko kota keba. So koti bikota kotokeli felo. Atozo tambola na kobanga nzambe. Atozo pesa batim li felo. Parce que leader a ça pour lui félo avec les choses même mutu bangono so kota na libulu. Amen. Apôtre Paul alobi na temo boko mutu nyonso azoya kotonga atonga selon yete mais lelo komona bazo teka ba mai bazo teka ba mafuta bateka na ba mishwara zwa ocheni ni nakati c'est que bakomi kotonga selon bango o selon l'église o ezoteya bonzambe okomona kezola na marche ya Jésus-Christ et na kata mateya na bango mateya koya poka esekisaka yote mateya na linga epesa mutu kanda amen c'est tonga c'est pelisa mutu mwana muke ko tuso bela fièvre fo tube tonga bina okange kwa bika et mateya o so sepeliso kaka te elle mo fo tobola obino okibna ba lobelinga amen et tango ba lobelio eloko mo ba yaka wana ba lobaka repentance le rejet et le regret et le rejet de ses fautes.
na hébreu ça métanoïa. C'est que nous doit regretter ma kambo na ba lo belanga. Et il faut avoir kapwa kota na vie éternelle. Amen. Mutazo chamir ça apôtre. Apôtre zo chamir par rapport à borne mutako dépasser en côté. Mais tant mutazo kita après mir tozo mona li. Li ezambetu na lingala. Ponga ngami ko loba lingala ko to abato mangala. Na lobaka bolimbisanga. Bible salema na français te na lingala te na kikongo te na kiswahili te. Amen. Tout le monde en français mais en français te na zo expliquer. Amen. Au moment Bible et salema en français. Tous les français me ba Bible. So salema na lingala, bato mangala nyonso ba yebi côté ya, mais ba yebi le côté. C'est que Bible salema na Saint-Esprit. Il y a un moment où tu dois interpréter la Bible, il faut la tamaneti. Parce que si tu interprètes mal, tu vas te là. Amen. Il y a un moment où la Bible est tangamate et ça en français, na lingala te, na kikongo te. On va penser Emmanuel Macron a maîtrisé le français pour les gangana yo. Makamoza on va expliquer n'enga zo expliquer. Amen. Bible lobi a-t-elle li est évangéliste. Place wapi azopesa mutu repos. Place wapi azopesa mutu kimia. L'évangile pesa mutu repos kimia. Et ça rôle il y a évangéliste mutosala musala. Et troisième point, au moment ache mesa na kati ya chambre. Mesa on eza nani, mesa on eza pasteur. Musala on nazo sala na minute nazo te église. Nazo lesa yo liloba. Amen. Et mingi bayaki nzala lelo na biki bazo bima batondi na kombo na. Et c'est le pasteur qui est à la table qui donne à manger à n'importe qui. Amen. Tant que nous avons quitté siège. Siège on a un docteur. Docteur Moutazarawa n'a vendeli écriture à son katango biteni. À vous expliquer. C'est ça le rôle d'un docteur. Amen. Et tant que nous avons un siège, nous avons quitté Malamoko. Na chandelier. Chandelier zamisu. Amen. C'est la prophétie, les prophètes. Ou azomona, azolobane pourquoi de chaque chose. Pona nini azotia biloko mitano oyo. Biloko mitano elingi kolobake azokokisa le 5 ministères. Et na kata les 5 ministères, ce qu'on memiango, on considère yango, c'est à ce moment-là victoire et bénédiction et paix s'améliore. Mais ça te que on respecte un pasteur, évangéliste, on dit vendre pembeni. Oh t'es docteur, on a prophète, vente. Et chiffre 5. Et ça chiffre ni. Basa nous a fait bazar. Et ça chiffre à perfection. Amen. Tant que nous avons 5, nous avons concrétisation. Nous sommes ça on a bien. Mais tant que Élisée aïe à l'ali na metu. Oh my God. À l'ali na metu sili. Il faut se faire sa réponse dans mon toit bongiselier. Mais yo oppressa comme sali na Nzambe pesa nga boyina no bongiselier sika Goliath. Amen. Na pesa qui t'aime, quel est le rôle ou bien la place d'un serviteur de Dieu dans la réussite d'un enfant de Dieu. Amen. Na bimi libanda ya temte. Na solo ba eloko par rapport à considération mon sali na Nzambe na bana na Nzambe. Elisa banaki ko kende ba pesa ki akolia mais endima ki te e koma ki na suka te pour asala quelque chose pour na silamite. Mais tant que vous avez dit 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 que amen. Moi, c'est un si on contribue à une bonne vie. C'est un mon lien quand on a dit que papa n'a je suis assez allé. Amen. Oh, place où nous vendons kimia. On vient de nous dire que nous avons amen. Na sotu bakeli bomo li abana na pembe de pandaka na conducteur. Place na lobaka place ni mosali na nzamba za muninga ya mutu te. Ote a mutu netinga oza impoli, poli misanga. Na fingi mutu. Na tongi mutu. Na lobi soto lobi mosali na nzamba za neti yo oza impoli. Mosali na nzamba kokana na mutu te. Un Corinthien. Pour que nous en pardon. Non, Hébreu 17. Hébreu 13 17. Tout à l'heure, rapidement, place on a la parenthèse ou on a fondé. La ticane a 25 minutes. Ce que ça n'est pas comme on a respecté les attentes. Hébreu chapitre 13, verset 17. Ok. Obéissez à vos conducteurs. Yoka. Nini.
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Yoka. Ok? Comme devant on rende compte. Tikakawa. Alors, obéissez à vos conducteurs. Bango va veiller à kana milimo na bino. Amen. Amen. Tala, ce qui une église boit sa personne, milimo no se bundisa ka évangéliste Josué. Amen. Ah, oyo ki ngato comité. Na lobi ce qui bossa 1000 personnes awa. Milimo wana no se yango lukela problème tout tongo midi pourquoi? Bana nzambe. Balukaka nani yango abimisa inga na katanda ko. Po démon et to bimana katanda mudobi. Je vais rentrer dans ma maison. Parce que ma maison va déloger dans ma maison. Amen. Okoluka nani a délogé nga abunda ka bitumba butu na moyo. C'est un exemple moko typique na zo kenda passant. Moi nga ndenge to bima na église. To poussa ni ka musika moi bembe na hôtel moko ezana. So moi nga na chéri moko na akota. Église e kauka lobi. Et ceux qui na mêlé tant koyi, église va ko yate. Mais ceux qui yo ba ko ba frère o maté ya nyoso ba zo te ya zo yo ka ngote. Amen. Mais la loi pensée l'église c'est kaoki. Mais na yo ba ko ba te ayo ka de yé penda ça inchangeable za rabi. Et le bien comment on va te rappeler l'église. C'est que mon sœur ensemble ça n'importe qui. Amen. Mon sœur ensemble a kokana na mutu ta ça fait camarade mutu te. Et ba mesa na kana yete. So mesa na mo sœur ensemble li pa bolé kimi. Oh Jésus. Bible lobi tango Elisa boni makambo yo. Alobi benga mwana mwasi. Mwana mwasi yaka giazi yake benga ye. Tango bengi ye alobi ngina sala nini bona yo. Makambo nyo so sele lekelinga. Olingi na benga chef armé. Oh to benga ka soki major kinga na otanga kobote. Aluka nga azakote. Amen. Amen. Abi na yebisa mokonzi. Obi na yebisa chef armé. Makambo yo zanango. Habité, on a vécu déjà na bango bien. Mais yo kasi ko réponse à Géasi. Géasi l'obité mon conseil problème est ça wana te. Problème est ça mon bali na komi mukolo mais yé pas ça na mwana te. Amen. Yango place on a le baga problème privé. Oh te, malika munangeza privé na solo na ya sana. Géasi ce qui si la meta solo qui na été akoye ko yeba te que mon bali na komi mukolo pe ça na mwana te. Géasi na esika oyo azoki déjà temps ya ko solo na mwana mwasi oyo ya kwa yeba ki problème na ye. Et dans ce bisa yo évangéliste a consala ou a consala te ba on no so baza simane baza considérer so ça na problème que ne solo na ye grâce au temps molanga na ye ko kita. Oh Jésus. Amen. Yo koma ko vanda na likambo 10 ans pa ilokola zate papa zate mwana solo na mutu te iye pe lisusu nini Géasi mutu zo pesa rapport ya Silamite pa ya Élysée. Amen. Et tant que vous avez papa voyager à Zate ou à déplacer, tant que vous avez retourné dans l'église éthique à la Kindengeni. Rapport il y a eu un yo comme il y a pas de vous allez considérer. Amen. Amen. Ok bien. Tout ok madame. Amen. Ok. Nous ambassades de grâce. Amen. Alors bien, pour nous na mon bali. Akoi mukolo et azana mwana entier. Abi bon. C'est que Nazui, mon boko est likambo. Nazui tina est likambo. Oh, il faut na saler la bonne moisson. Madame, au moins, année prochaine, la même date, au bout de moi. Moi, ça répondre le coup qu'on dit, mais ça qui mouke. Alobi, Coco, sa servante, maté. Et ça, les mabomo. Et année prochaine, la même date. Makambo wane salinini esalimi. Siko œuvre oyo Géasi azolobela Élysée awane sika oyo Géasi azo représenter le serviteur de Dieu et Élysée azo représenter Yesu Masia. Amen. Parce que mutu azo likambo epa ya peuple epa ya ba chrétien azo pesa mo epa ya tata ezala mosali na Nzambe. Yango na pesa ki Hébreu 13:17 babi il faut te rendre compte na biso epa na bango. Parce que ma kambo sanango peut-être sambela 10 ans et simbakate peut-être sambela 15 ans simbakate évangéliste alors bi papa bi abika na kombo na Yesu mbala moko maladie ici. Jésus a bien. OK de bikenda kenda te. Koluka banzambe musute. Awa nzamba za l'église. Amen.
ngana za mtu nazala mutu a sentiment et tant on a vandi na lwana na lobango dimanche na bina vandi boy nazo trier na bin nzambe faut na zatana batu pe oyo tozana bango na bonzambe nani na monika papa eko bima na Facebook tala na sala na numéro na été na tala boy évangéliste je suis oh ah oui tu wapi na tika ki était na kisasa c'est que ceux qui relèvent ezate liloba na nzambe kosila e batata nyonso bomona ya kala wana bakimaki mbangu malamu melelo ba changer bakoti banzela mabe bible ezoloba na Galate babi babandaki malamu mais le lendo ne bebisa bango basi ne bebisa bango mongo gloire bebisa bango yango bible lobi un peu de lever fait lever toute la pâte babandaki na lolendo muke muke tisuka nango makambo bebi et lelo révélé vezali yango na zana kati na esika na zote ya liloba na nzambe ndimela ke nzambe Abraham Isaac Israël kati ya esika oyo azali pe azana kosala etango akei azwi mpe mwana na elandi azwi mwana esili yoka sikoyo likambo akokama ekomi ere bazolona na bilanga bazobuka ntango bazobuka na bilanga mwana azalaki na papa na ye alela 3 fois ma tête papa bengi serviteur abiyaka zwa anes tia mono na nsima kende kotiki pa mama na ye parce que papa yebaki mwana oyo aya na nzela mama il faut na pesa ngambo na ye amen etango akomi epa mama bible elobi afukami avandi na bagenou atie mutu bana ntongo ntina ngonga ya nzanga kati moto mpona ni akokufaka na 12 heures kende kosala recherche nabombeli eloko wana dimanche peut-être nakofungola ngo mpo nazowela ntango po l'idée oyo tokosala bango séminaire eza molai emonema makambo mosusu nazokata na mwa mikuse mpo tozwa temps amen bible elobi ntango aleli avandi epa mama akufi qu'est-ce que la maman a fait mama akenda koyebisa bavision te awa bobenga bavoisin akenda kolobela bavision te eza na likambo etungisaka so oyebisi voisin abandi kocola yoka erezopesa mokongo eza na likambo oyo ederangeaka yo soki etungisi oke na mutu ka ye wana abongisaka libala na bino ye wana kolingela mwasi mpo oza na faiblesse mbongo eza te okeyebisa voisin moko kofutela ne lupangu moko ke bajour ezosimba te yango ezosimba te nga na mwasi nanga ntango opesi mokongo lokolo ozalaka porter habite zwa 1000 zwa 2000 zwa 3000 banda kolamba e makambo ebebi yango nalingi nayebi soki secret na yo fo ezanga mosali na nzambe mpe na nzambe bible alobi mwana mwasi oyo ntango akufi alobi te ngai nazali na posa mwana te nazalaki nanga moto apesaki nga mwana oyo elize na ndenge na ye eifo nazonga epai ye azali azwi mwana tiaka etike likolo ya mbeto eza na bato ebele lelo azwi diplôme lobi azokende kosepela na ba mais avant diplôme esalema avant examen de te esalema oyaki mosali na nzambe abondelaki mpo na yo mais ntango ozwi diplôme okomi koyemba okomi obina babanzembo obinaka wana boyebi amen e mwana mwasi acomprendre ke soki nake na mokili esheke kozala il faut nazonga na source amen azwi mwasi atie mwana atie akangi porte bolimbisanga ntango akangi porte abengi mobali na ye abitindelanga serviteur moko na mwana mpunda moko na nango posa abi ozokende wapi mbangu boye abi non tout va bien abombeli na mobali na ye yango place oyo azobombela na mobali na ye na aloba liloba moko otekaka osalaka soki omoni olingo opesa 10 na nzambe olingo opesa offrande mwasi azalaka wana cible po alobaki kopesa te jour opesa 10 koyebisa esu te bozala bato mingi bakoti lifelo bakoyena baniongo ya nzambe mpo mwasi alobaki mbongo eza moke omoi te soki opesi wana yo mpo olandi mwasi te elokaka mosusu osala ngo na intimité na nzambe na yo bible elobi mwana mwasi oyo azwi nzela ayebisi mobali abi nyonso eza malamu me ntango bazomata na mpunda bazokende ayebisi serviteur abi kotelema na nzela me yo ozalaka ozoya epa prophète epa évangéliste Josué okomi omoni mama mbikudi moko lakisa misapi alelo komolakisa obikune kosimba te na bandelanga wana nzela te bakoma bango nyonso baprophète basakoli bakoma kotalisa chance na maboko ya bato e bato mosusu badevia église opo aye avandi amoni nzambe asaleli na nteselo motema na ye abi te na change okenda koluka nini amen mwana mwasi akomprenaki
Mais c'est pas la bande dans Zambé à le rebelle. Tant que vous avez un Wesika, vous avez un problème de Simbaki. Mais comme nous avons perdre les Cambouana, côté la mobilité, zonga na source. Amen. Zonga na source. Amen. On a mis que nous avons un te. Papa est le Kamba Moutou, assemblée qui peut en avoir. Mais tant que moi, nous sommes là, avant que nous ayons un hôpital, il faut que nous ayons un hôpital, papa. Amen. Amen. Libala na yo Luka 10 à 15 ans sur Libala te. Mais je ne suis pas Libala. Libala t'as un côté problème. Yo moment na muta quartier te muta pembeni te. Zonga e pa ya papa papa. Ngakuna Libala zo simba te. Papa ko loba. Ako yebi sabi Libala utaki awa. Nzambe tala makoma Libala nzamba opambola. Et Libala go zo kinya. Amen. Amen. Bible lobi. Tango mwana mwa soyo. A combien de pays a Élysée? Élysée mouta so mona yi. Élysée va na montagne so mona mona mwasi. C'est que moutou et pas dans Nzambe Nzambe ne mutaba na ko mona moutou. Amen. Wana toza na Luc 19:5. Au mona sachet a mati ni kolon c'était pas mona Yesu. Mais Yesu mouta so banda ko mona sachet. On va mettre Nzambe obi ma sœur mon frère. Yo ça so so kota no telo lobité. T'as la papier bouillé. Amen. On te met comme on a maté. Et bon, on va Jésus. Amen. Kuna ne pas signer sur utaka. Amen. Bible lobi. Moi na mobile yo. Abi kende ko soye. Kende. Era ke ko soye moi na moi soyo. Moi na moi soya. Tanwa komi. Ayebisi boy. Nini. Moi sabi ça ne va pas. Kuna mwana nanga ça ne va pas. Élysée a joué une zete. Apesi. Géasi. Abikende. Tango zo kende go solo la na moto te. Ko bien moto mbote te. So de personne mbote ko répondre te. Zo kan zete chane longi na ye. Amen. Akolamuka. Mais tango Géasi zo kende a chance était simité. Et moi aussi, avant que Kenya Géasi, Abina Gotika, parce que mon lit, mon est vivant, nous sommes pas vivant. Amen. Et nous étions la Moussa Moutouté, et ça loi. Amen. Nous avons décortiqué en passant parce que elle est athée. Et ça période à Mibeko, Sali et Zala quitté. Ceux qui Mibeko, Miki Saki, mais les Yéchouan Yate. Amen. Et on s'en tient dans mon canada, Hébreu. Oui, Hébreu 8:17. Hébreu 8:17. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ok, tout ce qui est Amen. Amen. Nous étions comme il qui s'attendait. Il y a une place dans le bac qui va m'enfouta. Banzete, oui, selon l'orientation à cet esprit. Nous avons un multi-système. On église, on a un chocolat à Batou. On église, on a un tega mungwa. Dieu a moni avec le bâtiment, abi mon amoni. Amoni moussous habité, kende, jopoto, ache, crachat, sali poto, kende na lisi basilowe. C'est que nous avons un multi-système. Amen. Ce que ça va bongo, mais le premier nous a mis des bisous baoul. On a zamuto a tembe comme on a boité. Amen. Mibeko et biki saki mutute. Yango balobi soki première alliance. Et ça qui sans défaut. Et il y a qui est remplaçable. Amen. C'est que défaut est ça qui. Mais tant que moi ça t'a dit non. Sur c'est ça qui est pas na yo. Mais ça n'a pas sœur, pas frère. Ce qui est pas dans Zambie, Zambalobi bon total aboye. A comme ko tanga mikolo. Ce qui est simbité. Pour quand on a Zambé wana habité, il faut que na maman moko zakuna yende pena libala so koti, maman mindondo, il faut tchelo sakarara. Et ça n'a pas de perdre les balles pour la Zakarara et ça la contre. Et ça n'a pas de soucis Zakarara et Simba Kabamote. N'attendant les balles dans la Zakarara, c'est que yo aussi le tout. Amen. Amen. Yo Zalaga Sima Zakarara ou bien Sima Yesu. Amen. Bible lobby, tant qu'il y a simité, il faut si qu'on homme de Dieu à se déplacer. Oh Yesu. Ah, Nzambe na lola. Place au basali na Nzambe be bolimbisa so na terre na kota ka mingi biso po biso to détruire mokili.
basali na nzambe nazo biso lokola mosala na nzambe ngana kena conférence moko na Luanda conférence à serviteur de Dieu on a kena conférence on a 3e jour na kuti bango 4e jour 5e jour et ça na tata mo boye comme on est bon balinga ba comme minene Bishop Stéphane wana zolo en anglais voix ya kilo nga voix nga kuteza léger et tant on commis 5e journée abi ndenge na zawa na yaki ko luka ba courager na exciter na activer bato ko activer quoi exciter bon ça va total si bon muto abenga ye pasteur wana natanga kombote pasteur wana ya zui maloba abi bo moni ndenge na zo tonga be étage po abandaki ko tonga be na zo somba ba mapa zo buka abi bo mona ka mwana soso zo mata mama sana se bangonde et ndenge tozo longwa awa vendredi lundi to kokuta na kwako na hotel na ye na kato hotel na ye akobando yamba 10 après 10 moko mo ba no kato kota na chambre soki likabuno soza na ngoposa osolene na chambre sozo ka soni ko solana biso bato mbala moko na litoi nzamba zo ebisanga bi omoni place okomi bima aboma so sangisi bon nzambe na makambo soso yo ko zo 2-3 personnes église na yo ezana moto akitaki yo na bimi et tant on a ça ko kita na étage na zo bima nzamba zo bakiselanga maloba abi oyebi plan ya satana na mokili na bite papa abi plan ya satana ezali ba serviteur nyonso bakangama so bakoti na système bana bakomi na perdissement bakomi perdu et Satan a régné bien à Moki. Mais tant qu'on a bimi, ma serviteur va comme il va se séparer, va père à votre cholo église 500 membres. Jeep na voiture nano na komi kutu mosala na nzambete. Ngana zwa ba mituka ba mongo na somba o na ko somba. Mais ça qui na ba beleti. Et pourquoi les lots bango ba sepela pour na 500 600 membres. C'est que ceux qui sont en église Moussala va serviteur dans 4 églises. Et ça a Philippiens, dans Ephésiens 4, 11 à 12. Amen. Moussala va serviteur de Saga Yangoan. Et les lots, tu vas se là. Frère va inviter un bengi, nabi papa yaka. Aduni wa papa, au moins n'ingen, nabi yo moni n'ingen. Ote, viens nabi so, banaki na yebi azam to aba makamoma bete. Lundi pene photo ke kuna na kwa. Nabi te toke l'église place na Kabaka. Na komi na fongo l'église na kangi miso na fongoli na bani ko sambe tango na bani ko sambe la nzamba ye ko fongolanga bani ko lobelanga na bani ko sakola wana na lobeli ena sisi ko lobela na fongoli bible to bani ko tema suka na mapesi ngamboto bi longoli ngana libolo kuneza kufa nzamba zo bisanga bi omoni mutu wana yo leki na bonzambe amen c'est pas dit que mutu mo po aux États-Unis avec au film bisera bino ngongo wa obite évangéliste te il faut wana oleki na bonzambe yango place na te ya kana lobaka boy chaque après 3 mois botu na keta dam na ngai amen bo dépendre na ngaso na bebi bo elo la te et tout na keta dam na ngai so na zana maseke kima amen esuyo na fingi na tongi amen Bible lobi tango Élisée a commis na kati ya ndako obitenga moko ifona kende tango komi amoni mwana lali abia nzambe mwana utake pana yo mais tel exercice Élisée zo sala amatili kola mwana zolo na zolo munoko na munoko misu na misu libumu na libumu a soufflé 7 fois mwana soufflé 7 fois mwana lamuki place ebongisa ba pasteur ebele na bana nzambe belé OK na pasteur na botaka te abinga mo na ko bandana ko botisa yo esiyo na tongi na fingi OK alors bien moni ngamo mo na sala ka era takate ngani na fongola nzela ni no fongola mwasi abaki ona so bendo mbebo ndiro ebungisa ba serviteur belé wa sikoyo soki yo posa na bonzambe te ba fongoli o bible abeni omoni au na sala prière o Elisa salaki miso na miso munoko na munoko yo po mi pesi sala na ngango lingi suka nango sida liboma amen ok bien amen ah Jésus a dit bible lobi tama souffler sili mwana lamuki azui mwana apesie na mama na ye
yona nina yebisa ndeko moko o zwaki awa kati nesika lokola munguna satana zongaki ayaki ko récupérer yango etikete lokola tesu makolo na kati na we sika nzambe apesaki yo première fois tikete deuxième fois le kati première fois ozwaki tikete nzambe oyo apesaki yo mbala liboso lelo nzambe abakisela oyo ezangaki nzambe oyo aza malamu mpona kobakisa bible elobi deuxième fois première fois nzambe aza malamu nani yebi soki esuki wana nani yebi soki yo ndongo soki okozwa lisusu te nani yebi soki makambo na yo esuki nani yebi soki nzambe wana kosala lisusu te nani yebi soki nzambe wana alembi ma sœur mon frère nzambe azalaki lobi oyo aza lelo mpe lobi akozala abandaki na bango na babramba moïse lelo ozosala na évangéliste lobi mpe akosala na yo yo ozalaka ata na yo ekokisama mpo te nzambe amimonisa na vi na yo kozalaka prese te na bonzambe zela ata na yo ebeba o jésus soki ta na yo ekoki nde nzambe akovisite yo kobima rebele te bafrère bobima barebele te so bimi rebele eza likama linga ntango ozobima papa apeso liloba bénédiction apeso lipamboli aloba te kende kosala kende koevre mpo te ministère nakende liboso kolanda te bandeko ndenge bafani obi te nakata mwa morso na ngai nakende eza mosala na yo te kompani na yo te société na yo te eza bilanga bato ya nzambe société ya bato ya nzambe tika te nzambe soki abengi yo te kobanda kowelawela nanu te zela ta na yo ekokisama nzambe aza malamu jésus aza bien ndenge nayo biso makambo oyo boyete na kati ya récite soki oza na bapréoccupation te oza na basystème akoyebela te boxer bakobetoli kofi ekoti okwei soki oyebi kokanga garde ekota te epi ekobima molongi elisa azozwa mwana azozongisela na silamite silamite akomprendre ke na source oyo nazwaki mwana nde place o mwana azozonga eyoka conseil oyo elise azopesa silamite amen 2 Rois 8 donc na lopango mpo ere na biso peze komopusana 2 Rois 8 1 à 6 2 Rois chapitre 8, le verset 1er à 6. Élisée dit à la femme dont elle avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famille, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme s'éleva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et son champ. Les rois s'entretenaient avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée a fait rendre la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre les fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui dit les récits. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qu'il appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons passé sous grâce. Nayebisaki oboyi. Soki ozwi eloko epai na tata. Eki okei eloko wana ebungi, ebebi. Tango yo kozonga. Papa lokola ko restituer yo yango. Na sima ko restituer yango akopesa yo conseil po bungisa mo bala mibale ti. Esika ndeko witi kotanga Bible lobi tango mwana mwasi oyo asili kozwa mwana nena maboko. Elisa pesi conseil abi bima na mboko oyo. Kende na mboka ba Philistin po awa nzala kota pendant 7 ans. Amen. Akomprena ke soki avani wana ko perdre su mwana wana ko lele hoya. E yo lela kaka pone nini. Amen. Personne n'ina yebi soki lokola nzambe mutapesa ki yo
kobanda lelo kolela lisute na kombo na Yesu Masia kobanda lelo fino ko sana complication te nzambe wana ko pesa orientation lelo à travers mosali na etike to saisir opportunité oyo nzambe azambala mu maser mon frère Bible lobi tangu yake ina mboka wana 7 ans après ayeko songa oh Yesu tangu nzaleleki kosonga zozonga akuta ndako ekenda bilanga makambo nyonso il faut que ne go réclamer kaka ipa ya roi mais tangu avant comme ipa ina roi azalaki déjà ko solola na Géasi au serviteur ya Élysée amen azo solola na ya lobi racontenga likamunini wa munene oyo yebi oyo Élisa sala abandi ko betele lisolo abi omoni Élysée na makambo nyonso asala makambo ebele mais likambo elekelanga ya mutuya ezali mwana mwasi moko boye azalaki na mwana moko oyo azwaki na nzela na Élysée et mwana mwasi wana akufeli mwana mwasi wana ayaki kaka epa Élysée après avoir kobondela pona mwana lamukaki azwi mwana azongiseli ye mwana et na minute toloba tala mwasi ngo yeyo amen tikotaki est-ce que awa bilembo ezate oyo mosala nzambe wasala amen bilembo ezate aba témoignage ezate ebongo yozo lukani yozo kende wapi yosi umuna grâce osana ngo kati na wesika otala ka mipai pona nini yaona yebisa kibino ke mwasi so za malamu osana yo koyebe valeur te tika koma ya mutu muso bando tala na musika amen oh si je savais o savais nini obondela ya salaki yanga bongo ngana salaki ya yo lelo na komi ya monsieur Alphonse batu la rapete ba o bazana sanctification ata yo boyinga lelo lobi bakozwanga ya ma sœur ce qui tata zose tika vanda salela nzambe amen nzambe za bien olela lela kapone ni fona yo sote pa pona ni amen etama zolo bake mwasi yango yeyo roi bengi mwasi abima kambo na zoka Élisa salelo eza solo abia solo abengi mbala moko unique abiyaka kende ndaku na ye biloko na ye bilanga na ye nyonso tikaki a perdre ata moko te engana solo balokola mosali na nzambe oyo nyonso bungisa oyo nyonso perdra oyo nyonso komplika vi na yo kobanda lelo epesami yo na kombo na Yesu Masia kobanda lelo obungisa santé obungisa ba voyage obungisa libala reçois au nom puissant de Jésus-Christ nzambe wana pesaki yo enregistré mo na kombo na Yesu Masia bakoma komona yo valeur te bakoma koloba ye akokontribue nini na famille oyo ye akosala nini ye soki tobengi awa koloba nini na ye biso lokola mosali na nzambe lobi bakoluka yo sans yo solution kozoma te na libota na yo sans yo okozwa solution kuna ekozala te e na lobi lokola mosali na nzambe lelo komi Joseph ya libota na yo ata batekaki ye ata bamonaki ye ntina te me mokolamo ye nde moto apesaki bango biloko ya kolia me yo lokola okutani na nzambe ya solo ya évangéliste Josué tika ozala Joseph ya libota na yo na kombo na Yesu Masia oh Yesu nzambe aza bien ma sœur toza na mwa ya réussite yo zozwa te mpona nini baserviteur oyambaka bango ndenge nini est-ce que so olukela serviteur ndako amen so otongela serviteur ndako amen yo so olesa serviteur c'est atémoigner likambo na yo asebisa nzambe bango nyonso bakozanga meye te bapesa mwana mwasi wana témoignage mpo azalaki wana e yo oyo bakotuna nzambe oza sino okozala wana ubie yo okozala te okozala na bandako nganga ubie na bandako bamagise te est-ce que yo okozala wana mpo ozala témoignage vivante amen bozokokisa basali na nzambe pasi bozotyola basali na nzambe akobikisa ozopesa lokumu na monganga okozwa libala ozopesa lokumu na famille na yo ote mama moko moto asalaki nga kope te mpo mama wana simbama motema ezalaki priere ya mosali nzambe aza bien tozokita wana nga na respecta mingi aire amen so eza na eloko moko na respectaka eza aire nalingaka aire déborde te parce que oyo bana na nzambe bazwi tika ete babénéficie nango